Bandeko na ngai na pesi mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na liboso na bino kosala video oyo pona ko partager makambo kolo na biso atie ete to partager yango ngai na bino na video oyo. Nzambe aza na biso, Saint-Esprit aza na biso, to bondela na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu to bondeli. Nzambe papa mso na lola moza isali kolo pe na se kolo Yesu Masiya papa to pesi o merci papa po ete ozo sala mine kati na bomoi na biso to mona no to mona te papa ozo reveli so mabomba mi papa po ete tozwa mayele pona tan o to komi monguna satana azo sala makambo ebele pona kokanga biso bana na yo na mitambo na ye me yo po ozo tika biso te ozo pesa biso mayele yango to pamboli o to kumisi o to netoli ozwa lokumu lelo lobi pe libela na libela. Kolo zana ngai Saint-Esprit o nazo sa video o papa zana ngai Saint-Esprit ngai te na loba me yo loba na bana na opete soki yo lobi bana o bako comprendre nini oyo lingi bango ba yeba na video o papa pesunga bana na o papa pesa bana na yo mayele papa ya ko comprendre video o nini oyo ngai nazo loba na bango na video o papa to beleli o Saint-Esprit accompagner video o na telemeli o nyonso ezali ya yo te eza mosika na ngai eza mosika na video oyo na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na molimo santu papa to bondeli bongo na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu nde tolobi amen. Bandeko na ngai na ekosala video oyo bandeko na ngai na ekosala video oyo pona ko partager makambo oyo to ko partager yango na video oyo vraiment Saint-Esprit aza na biso na pesi ba abonné nyonso ya Deline Télévision merci Nzambe amona moko na moko o asabona na chaîne oyo ya Deline TV pe azo partager ba video pe merci na nde bozo to attendre bino ya kofanda pona kolanda ba video oyo tozo tia na ba video oyo bandeko Nzambe amona moko na moko. Na okosala lelo o video oyo pona kopesa ka bana Nzambe mayele o Nzambe na biso azopesa biso mayele tango nyonso butu pe moi. Bandeko na nga nasalaki video moko na lobaki likambo ya banyoka o ekota yenga na nzoto a travers tatouage muta betaki na banzoto na ye ngaka nde na bande kotala yango ekotisaki ngai banyoka na nzoto na ngai. Ozomona lobi na video o nasalaki avant video oyo na lobaki likambo wana. Na loba na bino deja ke babiloko oyo Nzambe alobi na biso basinya bilamba basinya oyo Nzambe alingi yango te ba triangle ba étoile basinya eze belebele ba o basalaka rondre bosutu wana eza na biloko ebele o basalisali baluki boye basali cercle moko boye ya obaluka boye basali ka cercle moko batie musu na kati eza mabe basali cercle boye bazwi musu batie na kati eza mabe bandeko na nga bate misu badesine lisu kolata te Nzambe boya biloko wana to bwaka biso ba o to bwaka ba biloko o esengelaki to bwaka. Siko eloko nini na koloba na bino nde kaka to bwakaki vraiment to se tuvaki na oloba ndeti nga mama Deline na se tuvaki na bilambe bele o nazaki nango ezaki na basigne satanique wana oyo Nzambe alobi na biso to lata te nde to bwakaki ba super ebele ba bilamba maputa ba robe ba blouse ba biloko ndenge na ndenge kaka oyo ezaki na ba biloko wana na lobaki to bwaka na explikaki bato ba mapapa na se ya mapapa o ba desina nyoka bwaka kolata te ba desina signe moka mabe kolata te to lobaki yango na lobaki yango na bandeko nyonso o bolandaka ngai awa boyebi biloko wana to lobela yango bana mayele bazwa bayele Nzambe alobaki na ngai boye alobaki biloko wana ezo memela bino ba mauvais na yebisaki bino ezo kotisa eza porte d'entrée po monguna akota na ba vie na biso eza ba porte d'entrée po monguna akota aya ko détruire ba vie na biso bandeko na yebisa bino eloko wana ozomona eza ba porte d'entrée biloko wana yango moni to lobaki ke to bwaka yango
yango tolobaki ke to bwaka biloko wana nzamba bwakisaki biso yango nayebisa bino nga ememelaka nga maladi nga ememanga na liwa o mokili nga elobaki batieli nga poison ok ezalaki eye na nzela ya liputa wana oyo elambana oyo ezalaki na basinya wana ya mabe ozomona doki yango wana lelo o video oyo nazosala avant no nakende na makambo mosusu oyo nakoloba awa totia nanu video oyo ndeko na biso na Kinshasa nayebisaka bino monde spirituel eza mibale ya malamu na ya mabe nga mama Deline na experimentaka makambo ya monde spirituel ya bonzambe yango nzambe azoloba na nga ke eloko boye eza mabe bosalela yango te epuis makambo mosusu ezosalamela nga nzambe azopermettre nga na vivre yango nde namonaki banyoka bakota nga na nzoto oyo nayebisi bino na video oyo euti oleka ke banyoka bakota nga na nzoto mpo natalaki moto azalaki na tatouage nde nzambe apesi nga explication nango me mutu oyo awuti na monde wana ya kibondoki akopesa pe biso témoignage akoyebisa biso pe ke biloko wana eza mabe tobande kosala nango boye tobande kosala nango boye yango na bato mosusu oyo bolobaka mama Deline ozaka kobwakisa bato biloko tobwaka boye nzambe nini oyo akoloba biso tobwaka ezaka tobondela mpo nango oyo biso tosimba eza sanctifie esala eloko te bino bato bozoloba bongo okosanctifie jamais démon eloko eza démon okosanctifie te ok toke na lakisa bino babilamba mosusu nayi nalobela lelo surtout bilamba ba fleur bandeko nanga bomoni nga nalati elamba fleur nalati blouse ya fleur mais nzambe ka na bolingo na ye nga mayelo nga nazoloba na bino makambo nga na okutana nango nalingi te bino bokutana nango makambo oyo nga na okutana nango ezali enseignement po bino bozwa mayele bandeko na ngai nga na bwaka bilamba lero bwaki bilamba obandi kosomba sika bilamba muso bandi kosomba ndeti ba bilamba oyo le na bwaki bilamba ezaki na basina mabe na kesomba bilamba oyo na bandi kosomba bilamba oyo mais okosomba elamba pe oye na ndako nzamba bino eza mabe bwaka obwaki lisusu okosomba elamba nzamba lobi eza mabe bwaka lisusu lelo na ina lobi ya bilamba ba fleur bilamba ba fleur na olobango a partir de na oloba video oyo elamba nga na lati eza ba fleur bandeko na kati ya ba fleur oyo eloko ni mongu na bombi awa eloko ni mongu na satana bombi na elamba oyo ya fleur nga na lati ngai na yo toyebi te yango na loba na bandeko ke nga mama Deline na zwi bako ebele toya kopesa mpe kombo nge koma molimo ya dépense enge koma molimo ya dépense polia okeyo sombe na ndako nzamba bi yango te okeyo sombe na ndako nzamba bi yango te yango nga mama Deline na zwi décision na kosomba lisu bilamba ba fleur o te yango na zoyebisa bino bandeko avant tozwa ba perte nzamba bwakisa biso bilamba ba fleur o tozosomba tosomba na biso bilamba eza couleur ini nga mama Deline na komokena na bilamba eza couleur ini oya ba fleur na sombaki na bandi sikoyo kobwaka na bandi kobwaka ba fleur o pe na lati o na ebite so elobi na obwaka po nazo yeba te na confiance na ngote nazo yeba te loko ni monguna abombi na kati elamba o bandeko na ngai loko nini o monguna bombeli biso na elamba oyo ngai na yo toyebi te na minute nde na lati omboy na zingami na makila na Yesu Masia makila na Yesu Masia ebombanga monguna kota te epi nzambe le ya otala video o le ya oluka kota na elamba nga tina longola ki elamba eza live te so ezalaki live nde na osala boy bakotindela nge eloko moko a travers elamba soki eza nayebi te soki eza na eloko ya mabe na kati mais eloko na ye naloba bino naza su na confiance ya bilamba ba fleur te bozela nayebisa bino pourquoi na su na confiance ya bilamba ya ba fleur te bozela nayebisa nalakisa bino botala fleur o bandeko nanga botala elamba o ya fleur oyo botala yango bomoni elamba fleur o eza elamba mo kitoko eza elamba mo kitoko bozela nakanga télévision po télévision na se ezobebisa bozela nakanga tv oyo image ya télévision ezobebisa ok yango oyo
Ah, eza non image ya tv te eza bafleur omoni eza bilamba bafleur eza elamba fleur talango eza kitoko okoki koimagine te ke bandeko na nga na fleur oyo biloko nini ebimisi bota fleur oyo ebimisi bademo oyo ta bademo oyo image oyo eza na kati ya fleur wana le bazoome yango tala makambo ezobimisela bato tala bademo oyo tala bomoni bademo oyo babimi na fleur wana elamba fleur ya kitoko meta bademo ebimisi bomoni bademo babimi na bilamba wana bademo babimi na elamba wana ya bafleur tala oyo ondiri demo moko atie maboko na ye boye ondiri atie maboko na ye boye tala na elongi na ye na kombo na Yesu Masiya na telemeli yo okota na nzoto na nga te na kombo na Yesu Masiya okokota te na nzoto na ngai na telemeli yo deja okokota te bomoni demo oyo na kati elamba fleur bokoki koimagine botali na makolo na ye na nzoto na ye bozomona o mama Deline yo ozoloba na bato balata su bilamba bafleur te ozoloba na bato babwaka bilamba bafleur musano okoka kobwakisa tala biloko na oloba na bino bobwaka yango oyo eza na kati ya bafleur bademo otala elongi na misu na zolo na monoko na nzoto na maboko na ye azwi maboko na atie boye lokwa yanke moko boye oza yanke te Yesu Masiya alongaki yo na ekulusu ok biloko sikoyo eza na bafleur yango wana bandeko na ngai nazoyebisa bino ke bokeba na bilamba bafleur ngai na bino tokeba mpo nalobi te ke bobwaka bilamba bafleur ndeti ngai mama Deline nazobwaka oyo nazomona ndeti suspect oyo naomona suspect na obwaka bandeko na ngai semaine passée nayebi te so ezalaki nini na tali bo na bandi kobwaka bilamba semaine passée quelques jours passés nandi kobwaka bilamba oyo ya bakoi mpo kasi nabwaki moye nalakisa bino yango ya te se bwaka miso nayeba na osalela yango video na ngai nalakisa nalongoli bilamba nyonso eza badesa bankoi nazotala yango aparti ya image oyo eza ndeko moko boye moto atindelaki ngai ndeka botindelaka nga biloko nzambe apambola bino bato botindelaka nga biloko aparti ya ndeko oyo alobi na nga mama Deline seleka mwa bamwa amina mama Deline tala elamba nalataka nzoka eza boye tala lelo mpenza so mpe nzambe moto ayebisaki eke elamba olataka eza mabe nde abandi koluka elamba eza mabe abandi koluka bima eza nango fleur atala boye fleur yango ebimisi bademo oyo atindi nga mama Deline tala makambo nga nakutani nango nga mpe natali nga bilamba bafleur nde boye ebangisaki nga na bilamba bafleur ebombi makambo ebele nde apres sikoyo naye komona ke do bilamba bafleur futa okeba to verifiaka bien mais okomona mpe ta mosusu yo ozomona eloko te mais na kati ya bafleur wana makambo na bango ezali eza baporte d'entrée nde nayebisaki bino nzambe abaki eza baporte d'entrée na bavi na bino mpo eza biloko ya monguna satana nzambe alingi te biso bana na ye tolata yango eza mpona koprevenir biso contre mabe oyo ekooyela biso ngai nayebisaki bino ememelaki nga liwa basigne wana ememelaki nga liwa na ngai nakufa mokili ngeyebaki nakufi batieli nga poison bandeko na nga ndenge nga nabwakaki babiloko ebelebele boye natikalaki su vraiment na bilamba mpe te nabwakaki na bablouse na nga ebele nabwakaki bablouse barobe bamaputa nabwakaki lokola natikala su na bilamba mpenza te nazosala mpe bavideo afo kosombaka bilamba nde nakendaki nazosomba nde moko mosusu omona osombi boye ya mpe na ndako boye nzambe bino eza mabe obwaki lisusu ta mosusu mpo osombi boye yo moko omonaki bien te lere oye na ndako saint esprit afongoli yo misu otala omoniki eza mabe obwaki sikoyo nakendaki kosomba bilamba oyo nasombi bilamba oyo bandeko na nga nasombaki yango mwa bacouleur ebele ezaka bilamba moko ya kolata ndeti olati boye ndeti olati elamba moko ekangi yo na ete wana okolandisa na ata o likolo ozomona
okolandisa ta o likolo po ebomba o quand même nzoto ou bien ouais ezaka bilamba moto landisaka likolo boyebi yango ti yango oyo bilamba o nga kende ko somba yango na somba ki on ata 6 ba couleur différent somba ki on ba couleur différent po ina landisaka ta likolo nde mko msusu nzambe ayebisinga abinanga makamo bwanda olobananga po alobinanga tala bilamba no zo somba abitala bilamba no wana zo somba alakisinga bilamba oyo alakisinga bilamba o alobi bilamba o eza bien te bwaka yango eza bien te pina bilamba no mususu zo somba wana eza bien te ozomona do wana sikoyo bilamba nini o nazo somba pe eza bien te ozo yeba ko konto bilamba te ta bilamba no mususu zo somba pe eza bien te na ko comprendre que bilamba ngo nzamba ba ke eza bien te eza parmi ba blues o nga nazo somba do eza parmi ba bilamba o na somba ozomona ok problème ate bilamba yango na bwakaki o mibale o petikalaki na obwaka après na eko tala siko papa de eko tala na yebise nzambe abina bilamba eza mabe papa de tala abi ade ozomona te ke ba pyramide eza na lambo bozomona nde na eko comprendre ke madusu o eza nango misu madusu fo ya misu nzambe alingi te tolata bilamba o eza na misu o eza ba ve o eza lokwa ba pyramide bomona oyo eza lokwa ba pyramide zo mention na balusi yango boy bozomona zo bima ba pyramide ozomona nzamba lingi te tolata bilamba oyo yango nzamba lingi te tolata bilamba oyo nde yangwana alobi na nga eza mabe wana ye moko alakisaki nga alobi na nga bilamba o na somba eza mabe pe na nga bilamba mususu somba eza mabe yango bandeko na oyebisa bino tozwa mayele avant que ekoma o dépenser e oya opesa nkombo molimo a dépense lokola nga ekomi lokwa molimo a dépense osombe lamba kuno sombe na una ndawo leo ya na ndako nzamba alobi eza bien te bwaka na bande komi tu na ngabi pourquoi Saint-Esprit azo signaler nga tele na osomba bilambango pourquoi Saint-Esprit azo signaler nga te eza bande komsu na solar na bango exemple mama Mimi na Londres mama Mimi c'est nga mama Deli nga so na kena magasin na simbe lamba Saint-Esprit abi yango te na tiki eza na bato Saint-Esprit azo loba na bango bongo do to ko comparer te nzamba ebilo lenga mema mutu na mutu me ngai na sombaka na ye nango na ndaku nde Saint-Esprit alobi eza mabe obwaki Tam soupe Saint-Esprit l'obité après mis sur molimo fungwamio au monique lamba lambo na mona quitté donc makanisipe ya okezongisa ezala ngate na ibate pourquoi kase tozana lobi mama de ngana okezongisa to na monyo na ina ndaku kuna na mona ebiete na ina ndaku na moni eza biete na okezongisa nga makanisa neza to mwaka pun na bwaki et comme le quoi molimo dépense mais un mona eko tala ande comment tout nga bi mama de lim pourquoi nzamba zo tika biso to somba après to bwaka nga bibilo comme soupe nzambe azo tika biso po atala biso so mato lingiye et loko no pendo somba cher ok sombi 3 super no eza bande comme so atindenga 10 super na ye mama de ntala nini eza bien moko ka ebimi ya bien 9 eza mabisko nzamba otalo olingi ye to lingi biloko wana olingi ye to lingi biloko amukili nzambe azotala pe itolakisa pe bolingo na biso na nzambe ozomona c'est ça togene dina bilamba elamba oyo moni elamba oyo nalata yango ya meloko eza fleur nazoyeba te fleur ya nini ezalia babombi nini na kati ya fleur oyo eloko nini babombi biso tolata bilamba fleur le tozonga Congo tosala bakompagnie na biso bakompagnie na biso tosala na Congo baizine na biso ezosala bilamba wana ekozala soki balobi eza fleur so ba dessiner fleur eza fleur na kati ya fleur ba bombe lo côté yango nde to bandolata le tozonga na Congo mais pour le moment to somba su bilamba ba fleur te bande konanga ko somba su te so ko somba fleur lo bozala convaincu que fleur oyo eza na mpene loko moko mabete na kati wana eza clair nde osombi mais nga pena na bina yebi te so na osomba so elamba fleur pe na kotala ngo lisu te na wenzi na otala ngo lisu te po ya kobenda ngana ke kosomba ngo aina ya ananda ku Saint-Esprit lo beza mabena bwaka tandi ti ba na lata ngo déjà bandakala mais na conscience na ngo te na yebi te so eza mabeto eza malamu na yebi te so na obwaka to ekozala kaka tozomona ba fleur o nyonso na komisiko kotala yango na komo somba na bilamba couleur ini somba no bilamba couleur ini nzela carré oyebi ke sava eza nango carré sava eza nango nzela tala ba fleur o nyonso ba fleur o na yebi te lo ni ba bombi na kati ya fleur o vraiment nzamba sunga biso vraiment de ba fleur o
oye toyebi te eloko nini babombi na kati ya bilamba bafleur nzambe asunga biso nga eloko nasali video oyo bandeko na nga zala mwa mayele kolinga tokóma molimo ya dépense lokola ngai ozomona nga lelo molimo ya dépense esili mpo nazwi siko mayele biloko mosusu nzambe amema biso malembe mpo toke kozwa mayele dépouillement no tosisi te tobandi kaka kobanda tozokɔta na dépouillement donc mwana mayele na moma oyo ngai nayebi bato mosusu bayebisi nga mama Deline ngai nazokoka kobona bilamba te ya mabe na ya malamu yango funa lata kaka elamba oyo eza ini mosuku nzambe ayebisa biyo ozokoka koyeba te badeseni ya bien na badessin malamu yango wana somba bilamba oyo eza ini oyo eza couleur ini kaka couleur moko so eza rouge vert jaune yango otala ndeti robi oyo nalata yango nalata yango nayebi te so eza eloko ya mabe na kati ya me nalata yango nalinga mpe koyeba yango mingi metala bozomona nayebi te eloko nini babombeli nga na bafleur oyo eloko nini babombi na bafleur oyo toyebi te donc nzambe kaka sunga biso ta bilamba mosusu ozomona yango eza na fleur te me tala ndeti elamba oyo eza na fleur te me so omoni kaka boye oza siri nango te kosomba nango te ozomona oza siri nango te ndeti boye nasiri nango te robe yango tala nga mpe molimo ya dépense oyo nzambe na nga sunga biloko mosusu osepeli nango osomba mpe ta mosusu mibale misato omoni batie bacouleur différent couleur oyo ozoyeba te nazwa couleur ni natika couleur ni ya tika nazwa ngo kaka nyonso misato tokwa mpe biso tolata su bilamba cher te tokoma biso kolata bilamba ya prix normal bilamba cher bokozwanga lisu te na bilamba bacher makasi bokozwanga te amosi oyo nakosomba super mpo super ta mosusu eza par rapport ya qualité oyebi ke naosomba elamba oyo cher mpo eza qualité ya bien ekowumela nga ta na sukoli boye wana sava mais kaka boye bilamba cher makasi bokozwanga lisu te na bilamba na bino ya cher bilamba normal omoni mpe bilamba eza nango prix normal otali ke na sepeli nango makasi tika nasomba yango ata 3 modele moko tala sikoyo ndenge ezobwakama bomoni esika tozosala badepense nazoyeba te eza nini nazomona kaka badessin mo na kati awa nayebi te eza nini naa na confiance nango te nakomobanga biloko oyo naa na confiance nango te bandeko na nga tozala mayele nazotiela bino sikoyo mama na likambo oyo nazoyebisa bino ke nga mama Deline na expérimenta makambo na bonzambe me makambo oyo nga nalobaka bato baexpérimenta ngo na mondi oyo wana bazali yango naotiela bino yango mpo soko ndimi oyo nga nalobi te ndimata oyo alobi bandeko na nga naotiela bino video oyo bolanda yango tosala topartage na video oyo nga na bino topartage na video oyo ngai na bino toyoka makambo nini oyo eza na kati ya video oyo nga na bino tozopartage naopartage video oyo na bino mpo na boyeba naloba likambo basapatu bamapapa oyo tolataka basandale botalaka na batalon bokontolaka na base nango wana na basemele nango botalaka dessin nini eza na semele nango boyoka yango mwana mwasi oyo jeune fille na biso oyo ndenge alobi akotaki na eglize moko mpo adétruire paster wana akokaki te mpo paster wana azalaki na ya nzambe akokaki ete me mpo azwa ye amoni bafille balati bameshe na kati eglize wana amoni bafille balati biloko ya matoyi alobi yango mwana mwasi oyo aza na Kinshasa atala aku bavideo na nga mama Deline te ta mosusu kuna ndimi te ke akota ba YouTube atala ba message na biso me ye azoloba makambo oyo ye azwi na monde na bango kuna azoya koloba ndenge ni ya bandeki koke kodétruire basali na nzambe akoti na eglise akuti bato balati ba pantalon atangi bato balati ba pantalon eza porte d'entrée ya monguna po atteindre pasteur wana pour atteindre pasteur wana eza porte d'entrée bato balati ba pantalon alobi bato balati biloko matoyi eza porte d'entrée abi amoni mwana mwasi na lata biloko matoyi alobi ok na profiter na okota po lata biloko matoyi alobi mwana mwasi mususu wana nani protocole wana azaki vraiment muta mabonde nazokoka te pona kota na kati église wana mais à travers lipapa na ye na ye omona lipapa alataki ezalaki na dessin na biso nde nakotaki na kati wana alobi yango à travers dessin oyo ezalaki na lipapa ne
ya on a kota ki nango nga mama de nemse bino eza ba porte d'entrée ya monguna satana ya on le na lobi ke bato ba ya to bonde l'ensemble na lobi ba o ba tara ba meshi ba ya na bango te po e koza ba porte d'entrée bato toza na bango ba yebi ezaka o elambo lati mama ke elambo eza mabe elambo eza na dessin mabe elambo lati bongo c'est ça et là ba porte d'entrée o monguna kotaka po ako détruire esika bato baza na lisanga po ako détruire yo na vie na yo ozomona alobi o modèle bando ko boma bato na église le bazo lata biloko wana azo tindela bango ba fresh to iboyo kango bino moko ndenga lobi po atteindre pasteur akoti na kati église amoni bato balataki ba mèche bilo ya matoi pantalon atangi yango awa atangi yango ya wuti na monde wana azo expliquer nde bando ozula bato yango na oyo za mosali na nzambe ozo permettre bato ba ya bosambela na bango balata babiloko wana bozosambela ensemble eza mabe makasi boyoka témoignage ya mwana mwasi oyo nga na otiela bino ka baparti ya mike mpona kozwa video ya mutu mobimba te nazotiela bino baparti oyo me bokende kotala yango na super promo eza pa ya na super promo pa frère na biso Yves Ipan bokende na chaîne ya Yves Ipan bokomona video o mobimba boluka botala o mobimba alobi makambo minene kuna na kati o nanga moko na sala inga somo me na mona kite alobi makambo misusu kuna oyo tokokai ko imaginer te nga na bino tokoki koimagine te ndenge moko na koki koloba ke alobi oke mwasi ya le moloto azalaki na bango kuna mwasi ya papa na biso ya le moloto azalaki na bango nga etone nga na eloko te mpo nga ok pardon bolimisa nga etone nga na eloko te mpo nayebi ke toza na biso na bango tofanda na bango epuis eloko monguna satana asala na mokili oyo apesa basali na nzambe ebele basi ya mabe mwasi yana soki aza na etwale ya nzambe makasi lere abalaki atuni volonté ya nzambe te lere nano abandi kobala te monguna apesaki ye mwasi ya mabe mwasi mpe atuni te monguna opesa mobala ya mabe mabala ebele ebalama ti lelo bacouple ebele mwasi aza malamu mobala aza mabe bacouple ebele mobala aza malamu mwasi aza mabe en tout cas bacouple mokie oyo ekutanaki mwasi na mobali baza malamu eza moke vraiment nzambe asunga biso vraiment yango te tolobela na video oyo me ezali ye alobi ke moko makambo alobi awa na tiango awa te abike mwasi ya papa Alain Moloto azalaka na bango basengaka ye apesa papa Alain Moloto ngai te mama Deli mutalobi yango ngai te nayoki yango nayebi te so eza bon na confirme yango te nayoki na nga kaka nde nga na bino tozoyoka na confirme yango te ke mama na biso Christine se na biso azalaki na monde na bango mwasi ya papa Alain Moloto ke azali na monde na bango na confirme yango te nayoki yango awa nayebi te so matoi na mte yoki bien te bolimbisi bino le bolanda yango na ba o bolandi yango le bolanda yango soki nayoki bien te bolimbisa nga boloba ke mama Deni oyoki bien te alobi te ke mama Christine azalaki na bango na monde ya mai ok boyebisa nga ta mosusu matoi mutu esali problème nayoki bien te ok bon oyo nga nayokaki yango wana ondire nayokaki bongo bolimbisi so eza bongo te nzambe mokili eza kobeba bandeko bolanda video ya mama patience na otokota bolanda yango mpo naza na video mona osala ezo do bolanda video ya mama patience oyo atie oyo natieli bino yango na chaîne oyo ya Deline Télévision bolanda vraiment yango très bien boyoka ye ndenge azoloba toyoka nazuka baparti ndambwe nalakisi bino déjà place oyo bokolanda yango mobimba pa Yves Ipan na super promo TV beta super promo okolanda témoignage au lukango ekoti moi quelques jours passés je crois ba 5 ou 6 jours passés ekoti nga nalanda ki on banda ba 6 jours passés mokole kota ikaka ebimela nga boya en tout cas nalanda ki ngo na pambola makipo na zwaki ya motu ya oyo jeune fille na biso alobi nzambe amona ye abomba ye esika azali po ekomi temps bato mabe bazobima bana nzambe o bakotaki kuna nzambe azobimisa bango moko na bango yeyo nzambe azwa lukumu yango azaka lokola ndekusele na biso merveille
apesa pe ba témoignage makasi nzamba batela esika zali. OK, nateli bino bolanda. Bozela. Natela bino bolanda ngo awa ba parti ka ndambo o nga nateli bino memu bimba boke landa kuna na yebisi bino déjà. Yango. O ba bengaka passeport ya mutu. Nazango. Nakomisa mo yanga. Bozana bandi. Bozende bandi na kati. Na filmé moi quelques minutes naka futaka sacrifice. Ye parmi batu nyonso bakinde na bango bapesa sacrifice mais yazaki na sacrifice te bayebisaki eke mwasi no aza na zemi ande akabaki na bishana donc mwana oyo papa na ye azalaki musicien atangi komba papa nete azali musicien sikoyo le bakendaki kuna koluka kisi bato nyonso basengaki bango basacrifice bapesaki sikoyo ye azalaki na zemi na kati ya libumu nde abayebisaki eke epesa biso mwana na yo oyo aza na kati ya libumu papa na ye apesaki mwana oyo aza na kati ya libumu ale a partir ya libumu deja azalaki deja ndoki azalaki deja kosala bamission azoboma deja bato anda oboma mingi bana oyo baza mpe na makati ya mabumu alobi yango anda oboma mingi bango sikoyo lere abotami ayebaki te ale na age moko boye nde aye kokende banda kokende boto yoka ye kaka ndenge bolanda ngo kuna mobimba ezaka ndambo yango oyo papa biso akendaka afutaka sacrifice te ye parmi bato nyonso bakende na bango bapesa sacrifice mais ye azalaki na sacrifice te bayebisaki eke mwasi no aza na zemi ande akabaki nga bishia na libumu mama na biso na travers libumu nga de na bande nango kosala diable ngai na kati ya libumu naosala mission na ngai mama na bande kopousse akende koswana basi ya zemi soki mama oswana mwasi ya zemi na olongwa na libumu mama nakemba moko na libumu mwasi ya zemi nabomi beba na kati ya libumu mpe nazongi na libumu mama na sorti telefone esoni babengi ngai numero 666 na liboko eza bona oyamba siko na demisaki nonsable de diable bakosaka bino babalifango na kombo wana mais so olingi obanda oyebisa bango signification ya kombo wana bakompo na ntina suka te o soki babi balobongo ntina suka bazwa fati balobaka te basuka na mokuse mpe bayolakisanga bapaster babi bapaster nyonso boleka donc nde bando ozobongo kuna lokwa baesclave bayokosa président ye boye ye aza na grade ye aza na mbongo olanda mbongo te mpo mbongo ya na suka te o bato monga na mona kuna nde bakokoka bango boya oyemba boya kosala évangile bango selo bapaster bango ezaka évangile ya milimo babenda baya na ngambo ya diable nde baobenda baane ebele omona baeglize etonzi kobanda na première ri si na ba 16e riki l'église etonzi makasi baane nyonso eza ya ngambo wana okeba oyo nga na oloba yango oyo nga namonaki poso namonaki te nalingai mpe nalobaki lokola nga mo namona na miso na nga mpe nalobaki mpe na oloba bapaster nyonso nga namona ya bango kuna bapaster oyo babandi na nkombo ya bapaster oyo babandi na nkombo ya wana kutu ake chante ake paster kuna ake chante ake paster leka boye chante zonga boye chante paster bapaster ya mwana mobali ye mpe lisu ye mpe su bango mibale bazaka ndenge moko bayemba bango mibale nzela moko oyebi edesha ye ayemba sor no de keke atobandela yango eza ndenge moko namoko nazalaka konsia na elongi mabe donc alobi makambo ebele maboko mikoto ya moto nga naozwaka parti oyo eza nécessaire nayebi te pourkui na filme parti oyo tokende botoyoka kaka tokoma biso kala mingi te na parti oyo ngai nde nalingi
o nga na olobela o alobeli makambo ya nini yende mutapese pouvoir wana sikolanda bilanda ngamona bali koseka na biseki ngana bango tona biso nde moko nga bando banga pamba abiko bangelo kote yona bango ande moko lo esangisaki ami yona bango osande moko pe ba musicien mukili eza nonku ya olobela te bango nyonso ligne 11 c'est-à-dire bango nyonso nde ok mais na moni tande na lalaki na olotaka ndoto moko be makasi mpona biso bien tike ko mutabande kosapela bazati poto ke na place na limbo yoka place na tika limbo kakeleka pe eleki nango kabongo na surtout kita moke numéro 666 eleki ebisi ngai mirabel zonga lisusu telefone siko na liboko sonner le loboko sonner oyambi na litoi bien quand des arabes quand des arabes na oyamba siko na demisapi otsa boye allo ya kata ekoki na kitisi siko moto okanisa nde sino baka boye nde ezaka moto okwanta titone eza pete deja ntango nasali bongo na kiti susu babi ta ekoki mission eza na beglise bayebisi ngai beglise nyonso yo okota détruit bapaster bebisa basala nzambe oyo basambela ya solo tobi teke ya olta mpo bango nyonso baawa so tie tembe na reno tolakisa yo bango wana na deuxième appel ozwaki na deuxième okutani mpe na mama na yo oui apesi yo pouvoir oui apesaka yango ndeni ntango ayebisi ngai ke ntango ekoki ayebisi nga fungola monoko nafungoli monoko nasoti milinga moko lisusu ekoti nga siko milinga nayinaki bato nyonso mokili oyo ya awa ok bakoti esprit pene ya destruction oui ntango bayebisi ngai batindi ngai miso liboso na eglise ya États-Unis bayebisi ngai moma paster wana omoni biloko na biso mosusu eza ye nde moto abebisanga kende boma paster wana kokela ata mawa te oyo motema no mpe eza ya mawa te mpe ntango nabimi na monzi ya se ya mai nakoti na monzi ya mokili na biso boye nazongi na ndako ekompona nga te nasutuka kaka moto pakutanga mpe ka motu moko wana koko te ndeko nanga mwasi mama leki nanga abi yo sutuka makasi boye ningambi te eloko te yande sipongi to nasutuki bama bayebisi nga Sara kende babinga Mirabel pardon kende ozolekisa ntango natelemi namemi na nzoto po ezalaki misio ya nzoto ezalaki misio ya molimo te namemaki nzoto mobula kotambola nazotambola destination nanga eza kaka ntina paster wana nandaki kotala nsima te liboso te nsima te mopanzi mpe te liboso babiso kotali nsima na nzoto na yo biso ekisili biso ebebi fokende liboso natamboli liboso nazwi oyo babengaka passeport ya motu nazwango nakomisango yanga nashanzisango napesi oui nashanzaki bon na nzela ya aéroport ezalaka motu na moto aotema na molongo nga siko naye na botoli na distrait mo mobala yango alali pongi nga siko nazwi yango na shanzise kombo na nga mpo kombo na ezalaki ka nzela moko na bakombo na nga ezalaki ka bamakengo boye nga siko na shanzise na kombo na nga nde nazwi siko nakoti na molongo nakoti eke kosala mission na nga wana obimi elongi ya ye garçon wana nalataki elongi sikoyo ya ye garçon te nazalaki mokolo nazalaki na age yanga te ok obimi elongi ya mikolo me elongi mosusu na oyo ya garçon wana te mpo nachanzaki kombo ok ntango na mati na avion nakie destination nanga tise kuna ntango nakomi kokotani nakota na eglise namoni moto nasuki libanda jeune fille moko na eloko ya litoi alataki mpe robe ekanga eyaki ya molai mekanga
nazwaki nzela okota pa na ye amemi nga ntina kati ya eglise ntango nakoti na kati ya eglise boyoki partir alobi akuti jeune fille moko alati elokali oyi na robe esere ye nzoto esika ye akotaki nango ozomona sikoyo biso nde tolobaki babilo ya mato eza mabe bozondima te pourkui boyoki alobi yango awa ese ngami nalobi yango ye moto alobi yango akotaki mpe asalaki mission na ye mpo moto wana mwa akuti jeune fille moko alati elokali oyi na robe ekanga yango mpo nayebi te soki bato bakoyoka ndenge nini toyebi te ok tokontinue mwa moke ndenge esila nango boza patient bolanda o mobimba kuna eza tokata awa ke elanda kuna landa na asisa bongo ke elanda kuna nabimi na nzoto na ye navandi siko nakomi koyoka okotaki na nzoto na ye mpo azwisanga moya ya okota na porte okay so nakoti nabimi nanga na nzoto na ye siko nakomi otala paster atalanga siko paster aboyi kotalanga kokamwa esalaki paster aboyi kotalanga me na fixelaki ka regard paster aboyi na priere suka nde ezalaka paster asambela mpona nga so il faut bapaster basala batension makasi mpona bato mosusu baya na milimo na bango ya mabe nakoti nabi paster asambela mpona ngai naoka motu mpasi makasi paster il faut kozala na discernement paster atinga bama loboko na motu serpent nakoti eti na kati na bililo nyonso akati ya nzoto nabimi na miniti naoloba na nzoto na molimo nzoto ekwei molimo na mimi na monde asamba ebo ande na comprendre donc ye mission na ye ezalaki akota na kati église wana akota na kati église mais lokola paster wana azalaki ya nzambe église ezalaki moto ndenge alobi ezalaki moto akokota te nde akakomi na porte moto akoyambe na porte protocole wana azalaki na elokali toyi na robe ekanga nzoto nde aprofite akoti na kati ya protocole wana nde lere akoti na kati na ye mpo aprofite akota na kati église ozomona lere akoti na kati église bafandisi mpe liboso ale afandi doki ambisika oyo ezalaki eno na porte moya akota ezalaki te akotaki à travers elokali oyi na robi nde sikoyo ayaki kokota wana sikoyo paster mpe lere azoteya azotala ye te donc mission ezalaki kaka paster atala ye na misu na bango ekutana misu na misu ale envoûte comme ça mpo akota ye mais paster mpe atalaki ye te mais na suka nango akei paster atie ye maboko na mutu nde paster atie ye maboko na mutu ale serpent nde akoti na kati ya paster nde alobi ke adetruisaki paster wana na façon wana ok toyebi te porte d'entrée mpe ezalaki oyo apa paster lisusu distraction nini ekotaki wana mpe oyo esalaki ndenge wana nzambe moko ayebi kaka makambo ngo ndenge esalamaka donc tokontinue toni tosisa na biso tokontinue toyoka susu makambo mosusu aoloba awa bafélicité ngai kosala misala makasi misala mayele mpe na miniti yana nabimi bango na porte ya lipango église bato matanga kuna église bato matanga so olobi na miniti omemanga kuna na olabiso avenir église matanga ngai nabimi na ngai naye na ngai lokwa moto asala eloko te me nazalaki na tashe ndamba makila mpo anini mpo ezalaki nzoto nasali noki mpona pangusango motuka moko ayokuta ngai rabel yaka yaya sote nazalaki pano butu te ka e wana na otosa miso na ngai babinga so mirabel yaka opemisa te mirabel etisali miso moko nini lisusu mirabel kende bomela biso lisusu paster oyo abi paster nini o paster ango azaka ana otemi omai nde nakotaki
nazongi so na nzoto isongo eza kopema te nakei mirabel ta eza te nakei lisusu nabomeli bango lisusu paster basepeli ta ekoki zonga ya kopema ntongo nakei nakoti na eglise namoni bakabebe namoni bato balati biloko ya mikuse namoni bato balati bapontolo kokota nango ezalaki vert mpo namonaki moto moko te lomo te mais paster wana nde azalaki na nguya na bandimi namonaki eloko te mais na paster namonaki eloko nde batinaki ngaka na paster bandimi te kokota nango na okota protokole aopesanga kit protokole yango namoni ena biseli mabe lofundu nabi oyo ya bisika okotela paster apesinga kit protokole apesinga kit navandi mpe aye kopesanga kiti ya liboso ifo baprotokole ifo baza na discernement bapesinga kiti ya liboso me nalataki mpe mabe nazalaki na particulose donc toyoki bien ndenge alobi akuti na eglize wana wakendaki kodetruire akuti bango balati bakabelo na mutu akuti bango balati bameshe na mutu balati bapantalon atangi komba pantalon anayebi te so boyoki atangi komba pantalon balati bapantalon balati bien te bajipe ya mikuse balati bapantalon balati basuki bakabelo yango wana ezalaki ye facile mpo akota ozoyoka donc yango wana biloko yango yango oyo biloko yango yango oyo tozela so toyoka ya suka donc yango wana bandeko na ngai totika biloko wana eza mabe eza baporte d'entrée so bolandi yango bia alobi mpe bakende su mission place mo ake boma bato na eglize mpo eglize yana banda obondela makasi ake koboma bango bafrere na basere ya eglize wana abi abomaki bango mpo akotaki ka na nzela biloko balataki abomaki bango ka parti ya biloko oyo balataki naotela bino parti yango eza parti ya suka je crois donc mpo toyeba ke nga mama Deline le nazoloba ke tobwaka biloko wana oyo eza na basigne ya mabe belamba ozomona onka nde badesine eloko oyo ekoomona lokola nyoka longola yango kolata te ozomona kaka ke elamba oyo bafleur nde tolobi to banda osomba bilamba ini ata oyo nga nalati oyo nabi nayebi te so elobi na obwaka yango mpe mpo nazoyeba te eloko nye eza na kati ya fleur oyo ozomona me oyo ozomona deja bwaka mpo moto abongo so atiki nzambe tozwa yimba mo rapide ntango naki na eglise wana bayebisi ngai ser bonjour wana ezalaki lokola baser ya permanence bayembenga nabi bonjour tosungola nini o tozela paster na ozela paster na bino aya osava vanda navandi nazotala baser yango moya obomila bango eza te me mapapa balataki esala nga na boma bango balati mapapa eza na basine omonaka bave boki bamama papa bandeko na nga nayebisa bino yango nzela basine nyonso ya deuxième monde ezalaka mpe liboso ya porte ya réunion tokotaka ezalaka liboso wana basine oyo eza na montre wana so olati yango toza mbala moko vert ya kokota na kati ya nzoto mpo olati basine wana avant tokende biso biso na basine nini oyo tokoyebaka eza ya mabe meme na biloko ya kolia na bilamba na biso naopesa conseil basine oyo eza bave otie su nzela boye eza sine moko ya mabe sine oyo eza bakare etie boye nayebi te boye neti croix lokola diamant te diamant lokola voilà lokola étoile
Oui, signe Ok. pyramide. Basigne wana eza basigne moko te lokola biso bakratien tokokolata. Eza lokola ndesi bachaine. Wana Texas. Na babilamba oyo ekomi bato batatouage eza bilamba te kolata. Mpe bilamba nyonso wana eza mabe. Ndesi na elamba olati okota bien. Oui. Eza na banini. Oui. Bachine eza comme esclave. Kota. Ah, c'est plutôt kabano. Ça tout tumba. Ya kotumba ya kokaba te. Poso okabi eza mabe makasi. Ok, merci. Mpe nakoko continue na ngai. Mpe nabomi baser wana na bafrère wana ezalaki kutu neti yango oyo ser ake église motu mpasi ake ndako motu mpasi boyoki ndenge alobi bandeko na ngai boyoki yango bien na matoi na bino nga kutu mama Deli Nzambe kaka aza malamu Saint Esprit bilamba bachaîne oyo nabwaka yango kaka dans le vide nga azobi bachaîne oyo naomona yango mpe normal te bachaîne oyo natali kaka nga nabi pourquoi ka bilamba chaîne nabwaka yango sans ke nayoka ata babiloko ya boye sans ke Nzambe alobela nga ke bachaîne ya mabe nabwaka alakisi yo na bi omoni na elamba olati tokota facilement pa na yo bozomona combien de bato oyo azotambola na nzela aza na bademo na nzoto na ye alobi yango bi omoni dessin kaka badesine mutu alati tatouage pardon badesine mutu na elamba olati mutu wana alata tatouage abi biso tokota po batatouage wana badessin ka bozomona esika makambo ezokendela biso yango wana bandeko na nga tokende biso kana bilamba ini na moni bilamba ini to mwa nzela moko to mwa carré do biloko moko oyo ya ndenge wana en tout cas oyo eza nécessaire eza ini nga Nzambe amemanga 3 fois azolakisa nga nasomba batisi amemi nga place bazoteka batisi abisomba ono batisi otongisi na o somba ono batisi otongisi na o donc il faut somba batisi eza bien somba no batisi na yo couleur ini ya batisi eza kitoko makasi poka nde tozozonga na biso pe déjà Congo tozonga na biso déjà Congo soki tembe déjà déjà tosomba batisi na biso totongisa na biso déjà eza bien makasi vraiment Nzamba sunga biso vraiment yango kana ngena partager na bandeko to bwaka bilamba oyo eza na basigne satanique eloko bien na ina bosana suna bosani eloko ya motuya na ina bosana quelques jours passés nga moka na tali babilamba le moi mwasi oyo atindeli nga bafoto oyo nalakisi bino awa bafoto wana bamonga na bi bongo Nzambe nanga no sentilo ekotana na liso ok bolimbisi non senti liso ezo déranger nga meloko ekotana na kati ondie poil ekotana na kati donc eloko na ye naloba ke ezali len ndeko oyo atindeli nga bafoto oyo nde na ye koloba ok natali siko babilamba oyo badesina bankoyi bilamba oyo badesina koyikoyi wana bilamba oyo badesina koyikoyi na longoli mpe yango lisusu na bwaki na longo bilambo eza koyikoyi po bandaka makamba ko bwaka babilambo ezali wana na tika me mo mutema mona mona akonde eke yango te na zwa pe nini te ke na zongo na latango attention na sa vidéo na latango mutema mo eboya kana ebite pourquoi na bibilamba bankoyi pe fo eza mabe na longo la kion na bwaka bilamba bankoyi quelque bilamba bankoyi mukolo wana nde sikoyo na butwa lelo na yebite soki pe eza mutu mtatindela kinga ona WhatsApp na yebite onde batindeli nga na WhatsApp so pe na ndoto so pe na vision so pe na ndoto na yebi na nga te na lamuki na tonga na zo luka nga me mutatindeli nga WhatsApp na ba dessin moko boye ba dessin ba nini oyo ba bilamba oyo tokoki kolata te na moni pe place wana batina bilamba bankoyi na ebite so eza ndoto to eza mutu mutatindeli nga lokwa naza na ba nini ebele nde moyen na comprendre vraiment eza te nde bayi kotindela ngai
onde so pe batindela ngango physiquement boye na WhatsApp na ngai so pe na ndoto so pe na vision na ebité mais balakisi bilamba oyo pe ya nkoi pe eza parmi bilamba oyo tokolata te balakisaki nga on a évité so na ndoto to physiquement na portable na mais na luki yango na luki na batu nyonso batindela nga banini na moni yango te en tout cas nzambe aza na biso tokeba na bilamba ba fleur tokeba so moni fleur wana eza suspect bwakaka déjà bien avant bwakaka déjà l'air yango pe somba bilamba ini po osa su ba dépense te po nga mama Deli na lembi ko somba ka bilamba ko bwaka ko somba ka bilamba ko bwaka en tout cas na lobi c'est que nzambe aotala biyonga na bwakisaka oka bilamba ndenge nini ozozwa kaka mayele te na bwakisaka oka bilamba osombi bozwa kaka mayele te c'est que yangwana oyo nzambe alingi de yango pe na komi mwa mayele na bite manona somba ka bilambo ezaka couleur ini na bafula nazala na posa bafula ya 4 coins bafula ya 4 coins mais okozwi la fula ya 4 coins wapi oeza na couleur ini oeza na dessin malamu bafula ya 4 coins na ezaka na ba dessin mabe la majorité bafula ya 4 coins boyi bafula ya 4 coins na eza na ba dessin mabe o kutu na yako kuta nango chance vraiment na yako kuta nango bafula o ya 4 coins ezanga dessin na sepeleki makasi na profitaki na zwaki yango ozomona ezanga nango dessin eza 4 coins eza oya ya milai te donc eza bien nzambe azwa lokumu mpo nango vraiment nzambe asunga biso biloko ya mokili oyo ekabola biso na nzambe te omona kaka teke o blues nango na lati na ninga yango mingi eza kitoko le bazoloba makambo ko bwaka blues oyo ezofaire partie na biloko ya kobwaka natika yango mpo eza kitoko bandeko na nga te bwaka yango po ekomemelo liwa ekomemelo liwa ekomemelo maladi ekomemelo mabe ba mauvais sort nzamba sunga biso bandeko yango nasalelaki video nzamba mona moko na moko partager video kimia na kombo na Yesu Masia eza na moko na tiki bino boke kolanda video o ya jeune vie o kombo na ye babotelaki nango eza Jemima na monde wana bande ko benge kombo na ngazo ba Mirabel bando benge Mirabel na monde wana mais kombo babotelaki Jemima mais l'air a ye kati na Yesu azui baptême nzamba pese komba Sarah donc c'est na biso Sarah tolanda témoignage na ye eza na chaîne wana en tout cas le maman motuya to luka to c'est la deuxième partie to yoka e vraiment komona eboye alati blo mato ite ba meshi te kitamba na mutu ha donc makambo auto mona kuna atali abingana ozana meshi na mutu te makambo auto mona kuna bingana ozana blo mato te po bakokota na nzela biloko wana donc nzamba sunga biso kimia na kombo na Yesu Masia eza na moko amen.